Mambenga en général, pe ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongi selibino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokutanga place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka na kwenda vutuka, Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya ba vol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Yabina ngo bolinga mingi eza bongo info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino bisika nyonso tu bozwa mila lombango to fongoli basango la biso na ngamba présidence pona ko talisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki mokola mercredi 21 décembre na ville ya Mbandaka kuna na province ya Équateur epai wapi ayambamaki na délégation moko ya makasi ya population ya Mbandaka. Héritier Mapinde mapesi bino ba détail. Mercredi 21 décembre 2022, ezalaki mukolo lokola mikolo nyonso te na ville ya Mbandaka na province ya Équateur. Plus ba air et bande koleka, plus ambiance et mataki na ndenge ya kosakana te, mingi penza na aéroport ya Mbandaka, na kati na yango ezalaki vraiment ambiance moko électrique. Bo simba ke ba autorité locale, ba autorité nationale, ba chef ya ba confession religieuse, pe bato ya ndenge na ndenge bazalaki wana pona kozela chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo batango nyonso ba voyage na ye pona province ya Équateur ezalaki tango nyonso reporté. Na début ya soirée nde couple présidentiel bakitaki na mabele ya Mbandaka. Première mission ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na province ya Équateur depuis élection na ye et salemaki na 2018. Après ba honneur militaire oyo et salamelaki ye na mbala moko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na première dame Denise Nyakeru Tshisekedi balekaki pona ko saluer ba autorité na cadre ya comité restreint oyo etiamaki wana pona koyamba couple présidentiel. Boye na kobima na bango na aéroport ya Mbandaka balekaki mbala moko na nzela ezalaki vraiment véritable communion entre population ya ville ya Mbandaka et longona chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bosimba ke chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alekaki ville ya Mbandaka mobimba kino epai wapi podium ezalaki érigé pour na meeting na ye liboso ya population. Awa azalaki introduit epai ya gouverneur ya province ya Équateur nambala moko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki maloba pour na s'excuser d'abord par rapport ya ba report ya voyage na ye ya ndenge na ndenge oyo esalema pendant que population ya Équateur bazalaki tango nyonso kozela ye. Chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetelaki population ya Mbandaka masolo ya programme ya 145 territoires développement na base oyo ekoki kozala solution moko durable. Kozwa programme oyo tobengi ya 145 territoires au Congo na biso mobimba et salemi etongami na 145 territoires. Ba territoire nyonso wana soki tobandi mosala ya kobongisa yango kotonga yango na banzi tokosilisa makambo ebele oyo ezali kotungisa biso lelo. Makambo lokola ya courant na mai ezali na kati ya programme wana. Nasima meeting et se transformaki na tribune populaire population alekaki tango na tango po na kotalisa pasi pe bosenga na bango oyo bazana yango na province ya Équateur. Bosimba ke ba assise ya conférence ya ba gouverneur oyo ebandi mokolo ya jeudi
22 décembre 2022 tozali sur que différentes autorités oyo bakozwa esika examiner préoccupation nyonso ya population kaka ya Équateur te kasi ya République démocratique du Congo mobimba. Na maswa primati wo sengali koyeba que Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge yepe na ngambo ne akomaki le même mercredi wana 21 décembre na Mbandaka ozali bongo chef lieu ya province ya Équateur. Bolanda ba détail. Visite ya président de la République yangonde eko permettre na chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ya koyeba ba réalité oyo ezali kozleka na kuna na Mbandaka pona ko assurer malamu matérialisation ya vision ya chef de l'État pona développement ya base ya basa 45 territoires ya pays. Projet oyo ezali vraiment gigantesque na centre ya préoccupation ya exécutif national pona ko garantir bien-être social ya ba congolais ezalaki raison wana nde bana nyonso ya Mbandaka bapimaki na 4 coins ya ville na bango pona koya koyamba premier citoyen ya mboka oyo azali bongo père ya nation epai wapi ba congolais nyonso batia espoir na bango epai na ye pona indépendance économique ya République démocratique du Congo. Bosimba ke conférence ya ba gouverneur ya province oyo et bandaki jeudi 22 décembre peuple autour na ko salema samedi 24 décembre kaka kuna na Mbandaka osengeli koyeba ke premier ministre ayamama kitoko et pas ya gouverneur ya Équateur Bobo Boloke numéro 1 ya ba warrior akendaki mo côté amemaki délégation et Kuba ya ba membre ya gouvernement kati na bango tomoni bongo ba vice premier ministre ya intérieur pe ya fonction publique ministre d'état ya décentralisation ba ministre ya sport ya commerce extérieur ba affaires foncières pe ya ba ITPR. Tozonga moke na ville province ya Kinshasa pour la côté Sabino Ndenge deuxième vice-président ya Seni mwana mboka Didi Manara Linga ayambamaki mardi 20 décembre 2022 et pas ya secrétaire général ya Senko Monseigneur Donatien Cho l'union sociale kuna na centre interdiocésain ya Gombe. Nathalie Kaila Stéphana Skande. Asepelaki makasi na entretien oyo secrétaire général ya Senko Monseigneur Donatien Chole accordaki ye Didi Manara deuxième vice-président ya Seni atalisaki ke ba échange na bango ezalaki mingi focalisé na oyo etali sensibilisation oyo église catholique bazali censé ya kosala na opération ya identification pe enrôlement ya ba électeurs oyo d'une manière officielle eza kobanda mokolo ya samedi 24 décembre 2022 na yango ekoza la première ère opérationnelle oyo et concerné 10 provinces kati na yango ville province ya Kinshasa. Processus électoral mobimba na yango eza kofongola ba élection générale na 2023 pour na Monseigneur Chole église catholique azali na posa ya ba élection ya paix, transparence, crédible, apaisée, paix inclusive. Église catholique bazali obligé à kosala nyonso po ete ba élection oyo e réussir. Kasi na ngonga oyo ezali nanu kosengager ya kosensibiliser population. Pambate selon secrétaire général ya Senko ebele ya ba congolais bazali lisusu na confiance ya processus électoral te. Kolanda nyonso esalemaka na bambula oyo eyutaki koleka. Monseigneur Chole a profitaki na micro ya Info Lingala asengi na peuple congolais oyo azali souverain basa la bureau actuel confiance na ngambu pe ya Seni bureau ya Seni ba prendre en compte l'observation ebele basali bango balaki ko publier ba résultat de vote par bureau de vote na niveau ya ba centre ya vote na niveau central nyonso pona ko rassurer peuple souverain que masolo ekozala loko la bambula o elekanate. Toti kavi province ya Kinshasa toke ne bon la province ya Otuele bosengeli koyeba ke gouvernement provincial ya Otuele ezoko ba musala la bango ya transformation ya voirie urbaine ya Iziro pona exécution ya deux premières phases ya construction na ba collecteur ya mai oyo ba débloquer $1 million américains.
Mikolonyo sovili ya isiro eza kolata bilele ya sika grâce ya ba ingénieur ya OVD oyo baza conditionné et pas gouverneur ya Otuele Christophe Baseane nanga bakisela ka l'homme fort awa tozali na boulevard Massizandre bino moko botala ndenge ba ingénieur na ba ouvrier batongi collecteur oyo kitoko pour na canalisation ya mai. Nous sommes en train de construire le collecteur sur des ouvrages d'assainissement sur l'avenue Toulouba ici, parachever les travaux sur la deuxième phase. Le deuxième lot qui consiste à travailler sur les 2250 mètres. Et les ouvrages que nous sommes en train de faire, c'est pour éviter surtout les inondations. Nyonso ezali ko bongama lokola avenue Toulouba tina église ba boulevard nyonso ya ville ya Iziro ezali kolata elamba ya sika lokola awa koleka pe na bâtiment ya assemblée provinciale mosala ya qualité ezali komonana oyo ekumisami pe na bureau technique ya contrôle oyo tokutaki bango la terrain. Les travaux sont arrivés à 80% sur le coût global de financement du gouvernement provincial. Comme c'était prévu de finir vers le 25, mais certainement à la fin du mois, tous les travaux seront. Avenue Mondonga oyo ezali kokende tina université ya Wele boye bake epusani tina résidence ya gouverneur mosala ezali kosalema kitoko. Gouverneur Christophe Baseane nanga l'homme fort a investi plus d'1 million de dollars américains pour na phase nyonso mibale azali vraiment inspiré na vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi penza bakoma na lombango na phase ya asphaltage pour na ko permettre banzela ezala déjà praticable mosala oyo gouverneur Christophe Baseane nanga azali kosala na province ya Otuele ya kosamba ezate misala eza koganga yango moko. Mikoleleki azoki mwata ebele kuna na Europe ezali nani honorable Nero Mbungu oyo azongaki ville province ya Kinshasa mokolo ya dimanche 19 décembre alekaki mbala moko na résidence privée na ye. Héritier Mapindemi azalaki kuna na compte ya info Lingala. Commune ya Matete et vibraki lundi 19 décembre. Un rythme ya accueil, ya président ya Asbel, ma famille, pe président interfédéral ya parti Haute Révision du Congo. AVC na mokuse pour na ville ya Kinshasa. Na souka ya tournée à Salaki na Europe, a komaki na ville ya Kinshasa. Kokita na ye na aéroport, alekaki na flat na ye ezwami na commune ya Matete. Et pa wapi organisaki culte d'action de grâce pour na kokumisa Nzambe avant akende na résidence na ye. A remercier Nzambe po ete asungiye aye bana kozonga na mabele ya bankoko na ye en bonne santé. Honorable Nero Mbungu ayambama kitoko epai ya ba membre ya ma famille pe ya AVC parti cher ya autorité morale du Deboudimbu. Ba pasteur ba utaki na ba différentes confessions religieuses bango pe bazalaki invité. Après prédication ya révérend Nzomono Fumu Banga Moyo ateya ki population ba se faire enrôler massivement pour la élection 2023. Nero Mbungu a saisi ça qui opportunité pour na présenter ba condoléances na ye na ba famille ba victime ba catastrophe naturelle oyo e uti koleka mikoleleki na ville ya Kinshasa et pa wapi ba dégâts matériels pe bato ba kufaki pe lisusu na famille musicale pe na famille biologique ya artiste musicien Tchala Mwana oyo akufaki mikoleleki pendant que ye azalaki na poto. Pour présenter ba condoléances na ngai parce que na absence na ngambule betaki ba kinwa ba kufi bongo maya miso ezotanga mais Nzambe nda pesa ki azui koloba ete ba condoléances a makasi na ba famille nyonso babungisaki bandeko na mbula o makasi uti kobeta mikolo uti koleka pe na profiter lisusu pour présenter ba condoléances d'abord na peuple congolais pe na famille na ye oyo place a Botameli pe na famille na ye a Mosala ba condoléances à makasi parce que touti ko bungisa lisusu moko kat na biso mamu national mama Tchala Mwana pe na pesi su ba condoléances na famille munene ya CAC oyo touti ko bungisa mosala ya Nzambe ya munene na kombo ya révérend pasteur
Mbungu. Honorable Néron Mbungu a profité qui peut occasion pour nous présenter ba meilleur V et pas ya chef de l'État P et pas ya animateur nyons d'institution ya mboka P et pas ya population congolaise. Tous a communiqué, il y a professeur Dan Kuba Takana, la lecture nango et le monde Nathalie Kaila Kapenda. Professeur Dan Kuba Takana aza koyebisa na bana nyonso ya funa bakende ko s'enrôler massivement pour na tango ya maponami ba voter ba député ya solo oyo bakozala ba véritable molobeli ya district ya funa pour na ba élection ya 2023. Professeur Dan Kuba Takana alobi lisusu ke kobika ya peuple congolais eza na maboko na ye na nzela ya entrepreneuriat. Natina wana professeur Dan Kuba Takana azali organiser conférence monene pour na kolakisa ba jeune auto prise en charge na nzela ya entrepreneuriat. Professeur Dan Kuba Takana azali ko salisa concours ya financement ya projet et entreprise ya ba jeune ko banda de 18 ans ti na 60 ans. Moto oyo a remporté concours docteur Dan Kuba Takana a kozwa bongo tope a ko gagné bongo $500 américains. Concours ekosalema bongo mokola samedi 28 janvier 2023 à partir ya ngonga ya 10h kuna kaka na université canadienne au Congo. Première rue boulevard Lumumba. Bosimba ke concours entreprise Dr Dan Kuba ezali ko concerné kaka bana ya district ya Funa, c'est-à-dire ba commune lokola Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembau, Makala pe Bandalungwa. Bongo ya ebele pona koyeba ba critères ya concours. Professeur Dan Kuba Takana. Projet entreprise Dan Kuba Takana eza po na biso nyonso. Entrée eza bongo gratuite. La couleur région Bosengel Koyeba qui est dans le cadre de 25e anniversaire et existence, il y a centre évangélique, la parole éternelle extension, il y a la borne Bandalungwa, na Bukambemi, il y a pasteur Kali Kasenda Wazako Koba na séminaire na Bango, il y a 6 jours au Babanda qui ango mardi 20 décembre, on fait clôture nango ekosale dimanche 25 décembre, kuna na siège, il y a église na Bango, pour le détail. 25 ans, parole éternelle. Hey, bana na nzambe boza malamu boyo kasango kitoko oyo na memeli bino. Impact de la présence de Dieu nde ezali temi ya milulu ya une semaine oyo centre évangélique la parole éternelle na Bokambemi ya pasteur Kalika Senda babongiseli bana na nzambe nyonso pona 25 ans existence ya etonga na bango oyo ekobanda du 20 au 25 décembre et pa wapi ekozala na de vacations na 9h ekozala bongo conférence pona basali na nzambe pe na 16h30 ekozala bongo session pona assemblée mobimba bokanisi esili nono célébration 25 ans oyo ekozala accompagné na activité ya ndenge na ndenge totangi sortie évangélique kermesse sénète soirée de gala ba moment fort ya prière pe kit spécial ya célébration biloko ya boye jamais nazanga na yango bobenga mibino nyonso koya kokumisa pe kogumba mela nzambe elongo na bana nyonso ya parole éternelle bandal na milulu kitoko oyo epai wapi basali na nzambe ya nguya bakodefile pona koya koteya sango malamu ya Yesu Kristu botuna nga nini na oyo etali adresse Bosimba na kanja pe na lolendo nyonso ke centre évangélique parole éternelle ezwami bongo na avenue Kalongo numéro 5 quartier GB référence Pont-Tamboué boyei bolamu nga na kozala ebongo yo kozanga teo. C'est à Zongisi, vol naye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa pe Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso ezak ebandaki déjà le 19 décembre 2022. Eye lisusu bana
na Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi Mpefumu ya Mapata, azongi selibino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, oko kutango place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà il y a le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomineti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela. CAA balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Yo muto zana posa ya kokende Angleterre boyeba ke agence Eric Travel azo sunga batopona démarche offre ya Angleterre na $1000 américains ya pamba leka na ba extension na bango nyonso na ville province ya Kinshasa. Nathalie Kaila Kapenda. Hasta luego. Tango yango oyo mwana kin ozana posa ya kokende na Angleterre na yebisabino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo awa prix ekiti ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi na $1000 ya pamba ozwi visa ya Angleterre ndeko yo yaka kaka na compte ya $200 na ba frais mususu ba bandeli yo déjà ba démarche. Lelo douye juste pour informer ba candidat na bisonyo soke offre ya Angleterre à $1000 ibandé déjà na agence Eric Travel nyonso voilà. Batu nyonso ba ngi ba voyager pour l'Angleterre. On avait dit voilà, le visa d'Angleterre est déjà là. Nous avions dit l'offre pour l'Angleterre c'est à $1000 moyennant $200 à compte. Et à ne pas oublier, ils ont des frais misusu. En dehors, il y a $1000. Donc, vous passez sur place, ou bien au communinga na privé. Tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo. Bombo sanate yo ozape na posa kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre, ozana posa ya visa Schengen, États-Unis, kokende na yo musika te, agence Eric ezawana eratakate sur prise en charge na yo pe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bongo na 11e rue Limete, mosika te na INPP. Yo ozana Changu, boulevard Lumumba, côté ya Masina, soki olingi okota na entrée Kimbuta. Bana ya funa na diagonale ya commissariat la police, côté ya Rekingabwa. E bongo yo na Lukunga, kende kaka na Kitambo magasin, pene ya Facebook. Agence Eric Travel, ezome mabino likolo, bokomela pema. J'ai pris le maco, j'en ai fait cadeau, j'en ai ghetto. Pona kofete Noël 2022 kitoko pe bonne année 2023 la belengi nyonso boyeba ke place exactement qu'on a Pacifique Palace esika bilengi elalaka. Fabrice Lundombi, Francis Monsia Lokoka. bafeti ya suka mbula ekomi kopusa na ye Noël na bonne année eza koya yebelaka na yo déjà papa maman jeune garçon pe jeune fille ya génération Android esika ya kosepela ya kolekisa bamoma inoubliable en famille to en couple awa na ville province ya Kinshasa esi eyebana eza nango kaka se moko otuni ngai nini Pacifique Palace bobenga yango paradis terrestre di po eza na beauté ya kosakana te lieu d'aisance eza na nyonso mpona kosepelisa bino mpe kopermettre bino bovivre Noël na bonne année kitoko awa bokozwa bapisine ya propre mpona bachubuchubu resto mpe na pointe ezali wape epai bokokuta cuisine ekuba bokolia na apeti na bino
mobange d'espace na libanda eza wana bokoki kosala suka na baboum bozomela eloko ya malili bozolia mwa eloko etubama kitoko ekote mwa mungwa bien mwa pilipili ya 3000 banyangoleli bino litungulu pembeni bakisa suka na ambiance po awa na Pacific Palace le paradis terrestre bazalaka na mobange na podium wapi epai baproduction ya ndenge na ndenge esalemaka ya différents artistes po na bino baamoureux ya ballon rond basportif. Désormais grâce à Pacific Palace meilleur site na RDC oyo babengaka le paradis terrestre bokoki kolanda ba rencontre sportive nyonso to pe ba match ba différents championnats et ba différentes compétitions na mokili mobimba grâce à mobange na écran géant boza komona innovation et Pacific Palace limelanga ya yake awa soki oza kotala match na mutu aza na kati ya stade yo na ye bokesenyeza ta mokete écran géant professionnel oyo Pacific Palace atie ezopesa elengi ya kitoko ambiance neti kaka na stade bachambre ya mokwake mpe ezali materiel lokola mpose nyekesi ya dega bokoki kopema mpe kolala kitoko mona kobanda siko Pacific Palace na route Matadi numéro 67665 quartier Mitendi na commune ya Mongafula référence entre joli site et entre grand hôtel. Pacific Palace. Tu vas peser poto kitoko équipé acheter aux alamkolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango Stéphane Askan. Yena azoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protivap. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na malika mini mo ezolela makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko olia na pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Protivap. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria aliaka kaka Protivap. Butala ekola linai. Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Protivap. Bina kuna chimagate. Bébé, toke, baya bayango, chante kitoko ntoto makachi, mboka mobimba, etite ingi yo. Ha! Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Nelema onde pesinga nzela na boucle journal ya peuple pour la peuple merci na Christian Tiangebeni oyo azalaki na sima caméra édition sima na Nathalie Kaila Kapenda montage sima na Fabrice Lundombi journal ya peuple pour la peuple ezaka supervisé toujours et pas na moko héritier mapinde mibande kobotika na malam au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pays Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.